Un grand merci à vous d'être connectés, mes amours. C'est la vôtre, Bibiche Moboplasma, au micro. Merci d'être connectés. Abonnez-vous si c'est votre première fois. Surtout, cliquez à cette cloche de notification. Et on la biseau bien. Cliquez pour rattraper l'émission, la biseauté et partagez le lien de nos émissions. Surtout, n'oubliez pas de liker et de commenter. Et surtout, suivez de pub jusqu'à la fin et ça la biso vrai kitoko. Merci. Na cadre émission na biso analyse boyebi que tolo barakaka oeza bosolo actualité oeza ko circuler na communauté na biso na ba réseaux sociaux en tout cas toye la rabino kaka ba dossier to traitango together na bino. Voilà. Merci beaucoup, merci et puis birthday na bato ba fêter lelo et mes condoléances na bato baza kolela. Bato ba fêter ba anniversaire na bango ba fête de mariage et tout. Bonne fête Nabino quelque chose ba fête nion soit bonne fête Nabino na wi ke batu mingi ba bibi je souhaite so batu ba birthday te na mes condoléances te bato bazolela donc voilà je le fais toujours tellement vous informer c'est mon souci majeur et on a linga toujours koya devant bino pour na ko sepelisa bino lelo toya lisusu na sujet ya mama Olangi ya mwana ya mama Olangi plutôt Axa Olangi oboyebi que azo sala succès internet donc sujet zakaka Olangi Axa Olangi en tout cas binomo bomoni la façon dont Maramoro Kendaki en tout cas bato balandaki émission bomoni la façon dont j'ai parlé avec Mamou International oyo a mekaki un peu ko éclaircir biso concernant dossier wana alobi ya fandaki na yeba bengaki on l'a appelé yemoro le sego a bengie pour éclaircir ma camp parce que batebe ba finga qui donc c'est ça naebi ke boyebi histoire nyonso du début à la fin mais jusque là parce que ce tobito bande les aloko to bande la ka sujet moko parce que la plupart de vous bayebi mais ba o pe bayebi te première fois mais nasa sûr que no bino nyonso boyebi histoire la façon dont et s'est déroulé alors pour na bato pe bayebi te donc na relaté juste en une minute. Donc, Kevin Azali, congolais, abalaki moi c'est sud-africain parce que Liboso, excuse Liboso à lobby que non, abalaki moi cité, mais à partir à ma preuve, tout le monde a qui abalaki les sego et à cause moi si que azo qui est de Congo parce que maman nae parce que papa nae plutôt azo bela nde a ebisi moi si a déficit 100 000 rentes donc 100 000 rentes douana moi ça le bi azan ango ta déficit 70 000 donc era ki Congo kokende Congo nde akebala Axa Olangi moi na maman Olangi et l'okopé est en plaire pourquoi parce que moi na maman Olangi donc baza déjà Axa déjà combo maman Olangi ça déjà combo na mboka na biso donc yango moni loko éclaté parce que Axa Olangi ça aza pasteur aza moyembi et tout donc aza mutu moko yebani mobali kuta yebana kate Kevin mais tellement abali mutu yebana yango marambo pe suscité boy donc c'est ça et au ça là que moi si pas yeba kité ba publier moi ça monika que non ba publier mobali nae atuna mobali wanga na biza mambo kuta insister atuni mobali wanga ni tilelo et ça li que non baza together na Axa Olangi et moi ça so continuer kaka kolela et moi si à partir à wana et au fongolé pe moi apporte belé ba américain ba bengié so bolanda ke mission to sakina mamu ba américain ba bengi ba soutenir la communauté moko ya organisation mo ya ba américain ba bi ba ko soutenir et pourquoi pas bana mboka na bango pe alobi ba ko soutenir les sego to mona pe moi ya Zimbabwe ayeko bima lisusu donc Kevin Musala sala kawana asala rane Musala wana ya kolinga basi basunga ke na bambongo mais c'est qui est vrai les sego alinga ke na motema Mobimba. Voilà. C'est ça, histoire, ils ont des eaux circulées. Mais, babalani na bango, pour l'instant, Kevin Azana Axa Olangi. Et on a linga qui ne émission na biso analyse boyebinde to panzakate que to lobela toujours bo solo to me camper ko sala mo analyse parce que mambo le baiser le point par point donc alors au-delà de tout Kevin Zambali mabeto boité asundoli mwasi akeye abali mwasi mususu na moi il y a sud-africain wana zaki likangu na ye likangu wana abane ko meme na ndako lesego asali 4 jours
3 jours na ndako lesego soki lesego akemboka na bon moi na sud-africain moi si monsieur Zimbabwe ayaka wana sali 3 jours donc tout ça siko moi si wana Zimbabwe azoyebisa siko moi c'est sud-africain que non limbisa ngai eriozaki na ndako te et tout na bandako la lepa na yo ya kosingaka ke soki bokabwani boyebi mibali kande bazala lukuta et akosala que non ye asenga epe lesego patindele ke mbongo donc eza bongo eza eloko asikate ba tonton mingi na mboko na boyi na ngana tanga kombo mais ba tonton mingi na mboko ba basalaka ba business wana eza kutumba liboso te esalamaka mais tellement que ekutani esalami epa mutu ayebani aksa yango ebimi boye mais eza eloko neti biso na Afrique du Sud eza eloko asikate ba tonton mingi balinga basi ba sud africain pour na profit donc eza eloko kutu ya kosala soki ndenge nini te eza bongo donc voilà alors tout mituna no ba question parce que tout le monde bazaka keve aventurier keve asaliboye mobali mabe c'est bien bobi ke biso toloba bosolo na émission analyse toloba bosolo to continuer à kolobela sujet parce que ça sujet moko eza très vaste actualité ezo continuer car bobi ke ngana bino tokendaka bongo tolobelaka o eza bosolo. Alors qu'est-ce qui a fait que Kevin alongwa atika mwasi oyo abotele mwana atika ndaku atiki biloko nyonso ake ndokobala parce que selon les gens balobi ke o bat bazoloba ke non alandi aksolangi po azana mbongo yazo profiter po na mbongo moi ça suis africain def c'est mbodo ya alandi kaza mutu intérêt parce que koyoka bien na vidéo wana o to sala na mama lobi ke no ba abandaki kode famille tuka ya cher pour akende ko impressionner aksa olangi na séminaire azaki nango et aksa era mona ki mix fixé na ebité ba msusu ba séduisa ba si à partir mix era monika mix Kevin a kokité a supporter té et au sala que non lelo ba ça together donc c'est ça voilà tout ce qu'on a pas à Kevin parce que tout le monde condamne Kevin c'est bien bon tous on en a nous paye et ça que non je ne suis pas pour laisser go au aksa au Kevin to lo bakaka normal parce que maman so lo normal parce que jusque là toyoki na nous version ya Kevin te est-ce que vous êtes together nangayo vous êtes ensemble avec moi jusque là Kevin toyoki na nous version na été parce que baza together na moi si na pour l'instant baza na bango together bazo enjoy ligne de miel na bango malgré ça parce que malgré tout ça malgré les ont dit malgré maman ya CFMC balobi que non moi na soso ka kabwana moi na mobali wala tatuka ministère ekokabwana parce que maman na e ateki bongo te maman na e ateya biso que ndenge zawana il faut qu'on bala moi si qu'on bala libala deuxième bureau te il faut qu'on bala ka premier bureau et axe to moni lelo a bali libala ya deuxième bureau parce que yena moi si naie ba kaboni officiellement te donc c'est ça mais axe pour l'instant azo enjoy miel azo enjoy lune de miel là aza together na mobali na ye bazo sala vie na bango et page na ye ya Instagram eza okangama parce que ba commentaire ele kaki trop ba finga ke ya makasi ba fingi et puis tout le monde ba photo ezo continuer ko publier baza en amour na bolingo malgré tout ça bien bon ça kana kozwa bolingo bon finga axe olagi azu mobala bato mais ce qu'on soki se retrouver parce que selon les gens ba bi que non comment qui na posa mobali Angélique Kaki, 35 ans déjà. Angélique Kaki a combien de posa mobali, Azana mobali, donc c'est ça. Azu mobali na ye, pas otika, c'est normal. Oui. Bobi Kenga a bis to kena paramètre sur tout le solo. Et ça le roi mutumo zo sambe, zambe libala. Libala yo sani. Libala soge yo sani. O kondi mana yo pokei. Yé pas Kevin malgré tout ce que bozo bana Kevin wana. Mais yé azana Kevin tout le monde ba photo ya ngone bo ba photo zo circuler. Baza en amour, baza together, baza enjoy ligne de miel na bango. Est-ce que ma mwana aksolanga yo kite? Ata soka yo ki bobi sans qu'on a minute, ata soka yo ki akosala nini? Ata soka yo sani. Boka c'est moi à divorcer. À divorcer te? Pour le atika mobala bato, c'est bien bon. Atika mobala bato. Est-ce que akolinga pe ko divorcer? Parce que babalani et ça c'est vraiment un choc. Quand la bout ko ba na mobali pas même un mois dossier boyebima. Ce qu'on yo moi si Michel appelle ça axa no yo kandeni parce que batumi bazo traiter axa orgueilleuse. Axa répondre à batu babé, c'est bien bon. Orgueilleuse, wana ba remarque na ye, wana équipé axa. Alors, ce qui va à l'obus sur koto qui version Kevin parce que comme moi je suis africaine wana, c'est une bonne femme.
parce que dans un temps vraiment il y a quoi l'émission là oh maman basala nae maman vraiment international Mireille Kalala donc mon ami de longue date ya kala on a la série on a kutu non kutu nanu kutu te donc c'est ça boka ki maman loba bah c'est l'émission en tout cas vraiment on a vraiment tozo ko féliciter tozo encourager pour na courage maman za kanango vraiment donc a chamu tout donc a chamu tout à s'imposer par Fanti en tout cas félicitations pardon à toi maman ma consoeur donc depuis donc bisonga na ezalaka bon to beba naka to bongisaka to benga naka to beba naka to bongisi sauf que biso tozaka machi ya momeno bana kaka ya mboka moko lo tozonga na ye na mbujimai donc so babengani biso donc biso na ye donc together tozonga na kasa inzela moko donc c'est ça comment na mona mwasi wana c'est une bonne femme comment na ye ete mais la façon dont abando loba c'est une bonne femme azo need mobali na ye comment na azo need azano in love nano asilisi bolingo mobali na ye taza bolingo mobali na ye pour ceux qui veulent vraiment azongi vraiment lelo aye asenge qui don laisser golimbisa ngai boy na boy laisser golimbisa ye mais comment la façon d'andolo basaki hate azaki choqué bas fille si t'afrique ba bolingo biso ba congolais to ba bolingo te c'est trop dur parce que na bi ke no bino bolandela ba monyo bo développer ngo mais biso to ba na biso bolingo mais bango bazaka soki azui mobali je vous dis a kosala tout pour na mobali wana yongo mona ke no bazaka prête pardon ya ko dépenser pour na mibali a ko mona mobali bo bona nanga tina suka bo comprendre et là je vais dire parce que ça sujet moko e ko komela nga e ko komela yo e ko komela ndeko na yo e ko komela ya no mobali leki no moi c'est donc c'est ça comment ba sud africain ba ebi façon ni ba fana na mobile malgré ba za ba qualité obiso to za nango te on se comprend bango ba za ba parce que mibel na bango apparemment ba yeba opesa bango bolingo te mibel na bango ba soki ndenge nini mais ba za so ba zui mibali a olenge la mobile on dit maté malgré biso na basi na bango ya mboka oyo to za non ndenge moko te parce que bango ba za pe na ba critère na bango moko ba za pe na ba défaut na bango miso ba pasokola na bango pété nga grand frère nga bala moi c'est sud-africain j'ai écouté ba sokola raté sera bien sokola par semaine ko soit 2 fois wana je ne généralise pas la plupart d'eux soit ko sokola mon so che mai na bassin a sokoli sera sokola ko soit 3 fois ko taka na douche à penser chez parfum bala maralamba wonde biso ba congolaise faut lambela mobali nga yena soko ye ngai na kende pas grand frère na mam na loba oye yo moko côté jubilo ko se servir pas servir on n'a pas si o se servir OK o sili si ko lia o sani oyo li o sokoli o tiango na nini wana sili o pense cuisine eza bongo c'est pas la première fois oh bala ba sud africaine ba mam na zoloba mais so abia c'est le breakfast abia lambela yo biloko na bango lambela biloko oya bango bango bi ba pondu ba fumba bon ba yebi ngo kutute bana ba qualité ils ont dépend quand moi si aux dinga parce que ça basi mususu ngana bi na garçon mo pe kana kati Afrique du Sud bala sud-africaine wana aloba kalingala sud-africaine wana alamba pondo alamba ranchaka madesu donc asali a mi kotisa na kati ba congolais donc yo moni mobali ne akrakaye ba seme ki nyonso ba congolaise ba linga parce que aloba kalingala neti na film alamba ngainga alamba ponchaka madesu ayamba matembele donc on sentit que non mobile nem c'était ba sala kabo donc ba sud-africain malamu baza c'est pas tout le monde de baza mabe donc c'est ça alors moi la mention na komo na ye moi si malab on need mobile na parce que ceux qui déjà ba fandi 8 ans c'est déjà trop 8 ans na couple déjà ils ont déjà belé bobo tu moi na koli si qu'on a 8 ans ana est-ce que Kevin mon na be na été na 8 ans ana basaki na ba problème te na 8 ans ba sali wana pourquoi Kevin s'est décidé à keno bala mwana bon to chaka mona mamo langité parce que ça moi c'est le kola basignoso à keno bala moi si wana Rachel Olang et là qu'on faut se demander il faut pas que Kevin et là on y a koloba parce que au-delà de tout babalani na miso baza together Kevin to habiter sur Afrique du Sud to ebite soki Kevin a kozonga susu Afrique du Sud parce que na minute so axe o langue mama so bolo banae etali to est important ça a bali a changer statut a sali pe na nzembo que non a changer statut a bali nzambo ki lo sambo na e vi na e passé eza passé eza pe ka le roi Kevin vi na e passé eza passé donc
bon, voilà, c'est l'analyse dans parce que la vie passée, c'est déjà le passé. Parce que le lot, oyo, ils ont bandi via Sika. Donc, au moins, le lot, mambo, qui lobby total, en gros, sous-suite, continuer, vie, par rapport à mambo, la personne à futur. Pour naïe, peut-être, à Monique, dans sa vie passée, à mobile, naïe. Parce que jusque-là, ton moni n'a nos réactions axatées, il y a que 20 et tout. Ton moni n'a noté. Alors, est-ce que moi c'est Rolim ça mobile naie par rapport à tout ce qui s'est passé et là qu'on y en soit na par exemple tout ça analyse parce que moi si à mon peut-être et ça parce que monsieur balimbi ça ka mais basi biso basi to zakana facilité à ko limbi ça va passer mbal na biso mais mi bali soka ok non obima na mi bali 55 au limbi sauter et comme akali kamuke bo soigner eh yango to ndumbo obima na mi bali 55 donc c'est ça peut-être pe accepter la na âge pe na komi na bali mokilebi ki na bali après li bala ne mangambo ye ko bima c'est normal et ça vie passer na limbi sa mbal nanga ape capable lo babongo atali pe agite atali pe mangamunyo sote malgré basoki déjà prophétie pasteur Dalo a déjà prophétie que likolo ya sapato no o eza yote likolo ya sapato abali ya yote est-ce que avant abala atuna ki volonté nzambe parce que bamolangi basambelaka bapriaka azwaki tort tout na volonté nzambe si mwana mwasi wana mwana mobali wana plutôt aza mobali na ye toyebaka pete peut-être pe aza mobali ya vie na ye nzambe akomelaki ka il faut aleka na nzela wana il faut tokendaka mpe plus tosukaka te wana selon bapensée nanga moi je dis selon moi tout le monde appelle bato mususu eza na côté la mutu te Kevin te o laisser gote na côté dans la vérité o eza selon nga on a pensé c'est bien bon Kevin tu dois accuser aza escroc aza mobali intérêt c'est bien bon ok c'est bon tout le monde appelle bato mususu pe babala basimoko abali pe numba tout le monde a moto pe moi pasteur mais abali numba zaki na boulevard siko so bali ba no bimisele ke numba wa bimana oyo numba oya bimana oyo ndumba oya bimana oyo siko pasteur atala mais moi so na bali ndumba na divorcer au monde peut wa divorcer te ezala kanango peut-être il y a moni que non c'est la vie passée on a selon axe langue pour jusqu'à là réagir non te malgré ba ensuite les cas qui akangi Instagram nae bazo enjoy na bango so na mboka nini bazo enjoy na surtout que pe bako kabona kambala mako mais wana bato ya CFMC basiliki babike non bakabona kaka siko laisser go na part na laisser go aza mwasi moko azomona c'est une femme humble aza mwasi moko aza na good heart nga komona kaka bena oliri ba je sais pas ce qui est en elle parce que mona kaka his face sa façon dont azo look au mona kaka que non c'est une bonne femme bah tu toyebite et le koni sali Kevin ezaka Kevin landi mongo toi landi bolingo et pas Axel Langi pourquoi a décidé que moi c'est sud-africain au ba fandi pendant 8 ans to éviter basa ba sud africain peut to boité azo luka sa moi si nice ba zapela mamna ba pe ya mabe ebele wala photo ba chara pe monter to lo baka te que non azama lam c'est bien azama lam yé moi si à cause ané malam mais ba sud africain nous ba rendre vie difficile ba ko rendre peu vie difficile hein sud-africaine ouan les sego a moi ça monter malam so kaza moi si wa monter mabe mais er peut-être lo ba mamsusu hein bon bazaka soko trahir yo be soko kosi asa capable ko sala maramunyoso baza pena maramuna bango Kevin be pendant 8 ans peut-être peut a constater ki asa pena makambu o ya yebe c'est que longwa parce que raison ezali parce que loko monte osanga raison ana raison na ye pour ce qui le pour fanso tuni Kevin why o lungi o quitter moi si na yo pour une autre femme oh bon so za basi a yebi so raison malgré a construire qui relation na lukuta kosi moi si ke bona boye ba mikanda lukuta ba aja lukuta ok c'est bien bon c'est sa vie et ça lukuta nae dans tous ces pays ici bas sora futi moi na moi si wana boye lesego un jour pe akofutango ataye tata bana na yete et loko pe ma beonga na déplora ki na maramunyo so wana okoma tina niveau ya ko wanga na mwana oyo boti Kevin et la sens te wanga na mwana oyo boti makilena liboso wanga na mwana en plus mwana moni photo papa na ye abali azolela my daddy I want my daddy na ye alele aolela daddy okay choc nino Kevin pesi mwana mwasi wana c'est bien bon pour nangai akenango trop vite akenango mabe abeti mabe pour moi si soka linga kabwana mona ayebeke non alinga kabwana mo sa sud africain akenda ki non mabe
il fallait luka mu comprendre biso so za pe bongo on ka bwana mutu lukele mu comprendre donc bu kabwani vraiment na ndenga mabe osala ta pendant 3 mois pendant 6 mois kanga motema mariage qui makate na 6 mois wana luka asola so na yete donc moi si à comprendre que mobalo to kabwani ok c'est bon ako bala na ya ça free attends moi ça ko fa na be non to zakina ba problème soit to bala to zakina ba problème soit to kabwana ki mais yo boza ba problème te et l'autre côté nini te ok yo sengi na moi si na mbongo ok en plus jour ya mariage na bengi da moi si atindele mbo atindele ke 10 000 rand pour na ba besoin mwana ayo te sous 6 000 rand abika chérie I love you I miss you wana quelque part te wana va ke va beti mabe mais malgré tout eza vie na bango eza famille na bango nyonso wana biso za wana toujours to lobela parce que et comme le cas Kevin te parce qu'on lobi que non et comme le cas Kevin te soit et comme le cas laisser goter makamba boy surtout bito kota suko na ba histoire moko na moko awa mutu na mutu asa na dossier na ye o mobala sundolanga to mona Laetitia kenda ko iba na shop poani a nourrir bana na ye 4 bana za awa na mboka lelo na Congo 4 bana za ko nourrir bango c'est pas facile adimi aiba pour nourrir bana ye yo ba lobaka yo ma copine Sandra ke na maindeko Sandra ke na ba fossette wani ma keke aloba bana bibish bazara bana biso basi bazami balte pour mbala ko ako se décider ke na ye ok na mwana te ezara ho mona mobali akabwana mwasa ke na mwana bana baza ya biso basi sko yemo ka tika na mwana après mwana ekomi mwana koli o I want my daddy nena ko papolo bambata mwana daddy no sali phénomène akei siko yo yebisanga I want my daddy tika na habité mambo lo beze belé non on préférait pas ça la vidéo parce que sujet auto continuer encore parce que jusque là dossier ezanano dossier ezanano parce que maman yebisinga que avocat ya lesego azo bon ça va démarche pour pas kende Congo à partir à Congo ba divorcer na Kevin parce que Kevin akendaki na alliance ya Nosebo na maboko la longola alliance ya Nosego azui à la alliance mususu mais c'est pas sérieux si c'est vrai que akendaki na alliance ya Nosego alors pourquoi alors la liste maintenant ka bakabwana il fallait planifier quand même ko planifier ko kende ko luka axe olangi na ba séminaire et tout fallait planifier que non moi si on a pris ça pendant 6 mois to kabwana complètement il y a ça problème mais aucune alliance on a selon au moins c'est biso OK 20 biso parce que tous analyser tous on zimaka au moins ça le parce que ils ont preuve c'est bien bon ils ont preuve parce que moi ça zaki health qui vraiment choqué ko la ba preuve nyonso on a carte on a tindela ye na kati ya ndako mais on est sérieux te carte oyo aksa tindela ye na kati ya ndako ya Kevin ya bolingo pe et na sens te donc tout ça to ebi dossier zo continuer kaka moi si on n'a pas zimbabwéenne azana mwana na ye aza mon concierge parce que maman zimbabwéenne aza après ba 5 ans quelque ana mwana na mboka na bon Zimbabwe aza mon concierge si maman porter plainte parce que dossier ko suka awate dossier o ezana nous je vous assure dossier suka awate dossier ezana parce que tokozia wana na ba news pour na ko analyser pour na ko tcha ba commentaire et bino parce bozo landa so bozo ba commentaire ko tcha bokota bocha ba commentaire to discuter ngo together na bino merci beaucoup pour aujourd'hui totika dans nos parce que jusqu'à là dossier ezana nous closed nani olangi kuna na Kevin kuna bazo enjoy live na bango bazo enjoy ba vie na bango nuit de miel na bango bazo enjoy et losego koto pe ba avocat ne ba soutenir ye donc en tout cas ba organisation mingi ba benge ba bi que non bazo soutenir parce que ba senti que alo ba truth a dégagé bosolo vérité azolo bango avec tout son cœur azo dégager au makamazolo bezaso parce que à la kin émission à partir de wana pe azui pe ba relation azui pe batu pe o bazo benga ba soutenir ye ba tindele pe mbongo ba lancer cagnos mais cagnos ko simbate mais batu quand même o bazo se soucier ba songaye na mwana et moi si pe ya zimbabwéen wana de son côté apporter pe plainte donc dossier c'est dans to zawana to fandelika dossier oyo tozo fan de lango ezate ke to occupé makamba batu non biso ataka analyse ma nyonso eza makamba mutu eza biso moko to sala analyse
tolobela kango parce que eza bato be ba se retrouver na ka o eza ka yete eza pe na basi ebele baza na ka oyo hein ke mibali basundoli bango bakeba la basi mususu eza pe ka obala pe sud africain te eza mobali mususu asundoli mwasi ya congolaise akeba la pe ka mwasi ya congolaise eza nango eza la première fois te donc c'est ça merci beaucoup. Vous êtes toujours connecté à la chaîne Nabino, bon s'abonner et puis je vous retrouve prochainement. Tu continues toujours tout ça numéro mususu et à sujet au kaka. Ceux qui vous avez tout gué dans l'anga, pour tirer like et comme ça la vraie kitoko. Merci beaucoup et bye.